bataki nsima no batali baki ati quando tá fechado bata aqui. Já, aí já. Balandi ya kimbangu 21 bipai nyonso bozwami awa ezali wa bino mami Toma na Luanda. Mikolo eutaki koleka tozalaki awa ezalaki kaka tomonaki mabanga eloko moko ezalaki awa te. Tokomaki awa tosololaka na ingénieur alobaki oyo ezali centre ya formation ezali terrain oyo gouvernement angolais apesaki yango epai ya papa Paul Kisolokele po atonga centre ya formation soki totali ba jeune fille ebele bazotelengana bazotanga te bazosala misala te nde na yango bapesaki mabele oyo batonga centre ya formation Kisolokele Charles na yango tolongwaki na paroisse na golf toye awa. Vamos marcar ali. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra.
biso akimoni kende ya nana ozela bino nake yo pa beni tolela mama lili te sokolala tozotuna pour ke yo lolalaka te oyela mama lili Yale vizobada na kuna Pambaki au zani. Zani conteneur ya ba bomba biloko. Biloko loso chantier na dawa. Biloko a chantier na radio sawa. Ko zani biloko ya provision ko lia quoi. Et ben équipe loso na radio. Na bokomi na biso awa tokutanaki na papa ingénieur kabolaki musala ba département na misala na bango. Voilà, toyoki ndenge papa ingénieur awuti koloba apesi ba programme nyonso asilisi na minute oyo alinga senga libondeli pona babanda musala. Merci tolanda na bi. Tosamba. Mun kombose mwana imwanda vele tata nzambe mfumu Kristo intete tufukama mkulomba lemfu mama sutukola izo lemfumu tuizili kungei mkulomba pasi utuvana ngolo zimpa pipi mvimbi luti tukala vosu vumbi za ndembizika mvamba kazaika mvamba kanto kwa tuvufuka ati pakote dele matensambu dia tukutrimatonda tuizidia kama kusaluki yako kadikia utuvana tubagenge mpasi kuna tupata nsema Pado Kodiago, hoje desse tu simbi sengo quando me chamado. Tanina, são de sambita za unso. Sambita mkombra. Ya ndio wapi ya ngo tukankatu mzobero tatanzolong. Sei mwana imanda vetu lomila mamoso. Amen. Amen. Bom trabalho. Vamos de babado. Ndena yango tozongi lisusu epai na ye pamba te soki okeye esika okomi na mboka avant okota il faut kosolola na mokonzi ya mboka oyo babengaka soba to chef coutumier. Papa ingénieur lelo azali lokola mokonzi ya obra oyo to chantier oyo yango tolingi tosolola na ye ameka koexplike biso ndenge nini misala ezali kosalema. Mbote papa tozongi lisusu tolingi papa oyo explike biso ndenge outi kolanda toye awa oyo ezali mboka na yo ezali area na yo to ndaku na yo lupangu na yo meka ko explique biso nini oyo ezali na kati ya lupangu na yo avant biso tokota kuna pema biso la biso lupangu na yo ndenge ezali. Merci awa toza na mboka ya Boa Vista. La première partie de mon père c'est de remarquer awa armavin maintenant repas de tout ça armation sur ma matériel bien sur son bagage ils allaient aller awa matériel sur la aller awa chacun le soir la côté droite awa il y a armavin dans le chada
toujours matériel, ciment. Là, ciment, on a comme là. Ah, tu vois, le ciment corps là, on a trouvé la chambre. Il a eu un magasin, il a mauvais. Et il faut garder le matériel. Il y a un conteneur mauvais pour la machine matériel. Ce qui est aussi vite pour le rouler, tout est là. Ah, ce qui est si libre, tout est là, on a un bon jour. Ah, ok. Ok, merci. On peut faire des éléments, on va encore quelque chose de social. Et là, on peut avoir deux pisos. Malheureusement, tout ça, c'est la construction. On va il y a 14 jours. Mais avant de nous, il y a seulement un cabinet. Il y a un cabinet. La zone de la session, on va faire des pisos. Il y a une salle. Come sta? Sali a aula, poi volevo prendere da salone pour le centre de formation professionnelle. Donc, dans cette on a 3 salles, dans le premier groupe on a 3 salles, tout on a 6 salles. À l'air à discuter à la cabinet. C'est ça. Donc, il faut que quelqu'un pour la salle. tozali kokontinue toujours na papa ingénieur mpo alakisa biso mosala oyo ezali kosalema papa te eza ndako na ye ameka kolakisa biso totala po toyeba nini ezali awa. On va mettre l'électricien à la diable pour la circuit na ye. On peut faire ça. Là, la haute, mais dans 14 jours, le salon, on est là déjà, pour ce moment. Tu gagnes à 14 jours. 14 jours. 14 jours, ça là, c'est aussi. C'était aussi. Dans le bureau, le bureau, il y a un bureau. Le bureau. La zone notre militaire, ça dit un peu à ce que on unidade ya polisi au kwa itozoga mai na biso mtakawa mai uta awa mai awa tuli okukusa kawa donc il va déjà polisi ya goyo o ba mama biso ba utoga mai alitoka kwa bonde mai utaka pona kusala biso mais awa nde biloko elala libanda eza naona c'est awa eza na sécurité moko ya 100%. La police eme na biso apasi momba oyemo mpe aza toujours na kati ya sécurité mayor na yango donc wana kutu motu abouge koto eza te. La likolo awa tozobongisa toiture semaine oyo kaka tozokota yo soki boye na me bokuta toiture esalami quand même déjà tozokota na finissage mpo totika kaka viga géral mpo tosala couverture mpo totiaki toiture
Après, Barrebok Salami, tu veux la char pour te remettre au bras. Pour faire 14 jours, tu peux ça. Donc, ce n'est lié à moi. Vraiment. C'est un peu ça. Je dois rester la salle. Il y a la salle. Tu peux me soupe pour préparer le toitier. Il y a un moment de toitier. Tu peux me mettre pour le toitier. Tu peux mettre la dada de la béga, la job. Tu peux mettre la dada. Tu peux mettre la dada. Tu peux mettre la dada. Vraiment, mosala kitoko, vraiment mosala kitoko. Donc vraiment quand tu es dans la fin, là je dois couler au lobby. Lobby mercredi tu dois couler dans le soukaoyo. On finit le mosala ya da. C'est beaucoup couler. Et ça n'a pas combien de temps pour bolongo là-bas? Une semaine de bolongo là-bas. Une semaine de bolongo. C'était la mission. Les gens de couler qui c'est de couler qui après 3 jours de bolongo matériel colo. Parce que c'est ma pied gauche, ma pied droit c'est toujours la place automatique. Donc les collègues se chargent de mon côté. Tout le monde pour notre place temps là-bas peintre, va le restocker avant déjà. L'image au moins. Vis-à-vis de Panigan. Takinsi, mas não bata ali. Aqui, quando está fechado, bata aqui. Tá forma. Calma. Olha de carrinho. Bate com uma mostra. Merci beaucoup ndenge kaka bauti kolanda sikoyo tokomi presque na suka. Merci na bandeko nyonso oyo bauti kolanda biso. Topesi bino merci mingi. Bo continuer kolanda biso toujours na chaîne na biso ya Kimbangu 21. Kimbangu 21 ezali chaîne moko oyo ezali kokundola oyo ebombama na oyo eleka na oyo ezoya. Vraiment bandeko bomeka kolanda biso, bo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna boko rater lisusu eloko moko te. Awa ezalaki wabino Mami Tutoma na Luanda. Tobo sanité ba membre na biso ya soutien o bazali ko soutenir biso na kati ya canal na biso ya Kimbangu 21 lokola Mama Liliana Gracia na Suisse, la mère de la nation, Mama ya Banebele, Mama Ida bisika bozali na Belgique na Papa Matteo.
sokonangale nazali kukufa obe papa mfuma mbanzi kutuna akasi ye papa chika katika monini tangu alinga wakata mtima lubaki nini kuluko wana te bolingo mibeko misala bible mubimba wana izali kunakati donc de kambwana bobusa na yango te. I am Willy Lutalila, this is Kimbangu 21. Marie-Paul Oncelou, Lyon, France. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21 si vous voulez pas rater les chansons. Les paroles de nos papas. Zala na yo lokola mutu pamba. Mama Mikala zana titre te. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21. Kimbangu 21, la classe. Kimbangu 21, la différence. Abonnez-vous massivement.